Kalemba Doge, Kalemba Doge. Donc voilà. Eh, Zambi. Balabalo. C'est plus que du pétrin. Awawa. C'est une femme. Et ça, moi si. Ndaza a voisino. Bomoni mibalo bakota amabala. Atiki moi si na ya kokota ki Mario parce que moi si wa ke kokota la ki Mario. Azaka moi chweke, azaka moi boye et tout. Donc c'est ça. De la fille a bossé bandeko. Moni bisiko nyonso tout. Aujourd'hui et ziba valeur. Mais à l'époque il y a ezalaka au moyen zéro. Et ça quoi sangwa Benfica. Benfica ba 5 7 ans passés en plein réseau nango lelo ezala été. On est en Angola. Au betali soleil Angola. Donc pour na oloba kete ma belle moko ezala nango valeur na lolenge moko boy. Bomoni. Soki tozala ki na palanka awa. Ah non. Héros. Bato batie bakiti libanda aki cada pessoa na vida dele, cada pessoa na casa dele. Cada pessoa ozo vivre donc au kocho bimi mutakotala yote. Donc ba inconvénient ya cité, c'est un peu ça. Makambo eleka ki na palanka bandeko, dini kitanga yaki. Quand Dini qui était venu, alors ben juste quand qui était mutu oyo asali makambo wana azala qui poussé na mutu oyo. Donc comment je peux dire bato quoi? Bato déjà baya ayebi ndako ndateka ki plan ya ndako. Bomoni balabala. Awa kokosa na kutu te opesa nga Mungu o de mai mi mando. Olio daso olio ya awa soko bosana ki Mungu wa mitali yo. Oh soko bosana ki nini mitali yo kada pessoa na vida dele. Donc yango wana même palanke za na mo elengi nango elengi palanke za ki boza pinda na cité. Donc cela veut dire soza na besoin taba. Donc olien taba soza na besoin ya sangwa mboka oyo kape lingala ezolobama mais aki na donc c'est ça. Awa. Ça ndengwana. Komona mutute na balabala. Donc on est 18h moins. Héros na palanke za ya koyinda. Basi basokoli déjà. Ba mi bongisi. Baba rezo beta bandimbo. Donc c'est plus que du pétre. De yango wana. Toujours le bas. Toujours ça là. Ben inconvénient. Il y a ba cité. Mais cité pesa kana lenge. Cité za na lenge nango makasi. Obi na ba pays ba mboka mupaya. Et ça la mo elengi. Pour faire des sika moko boye, bozo lo balingala, bozo yoka. C'est comme si boa musika te na mboka quoi. Donc biso soki ba côté là ki biso na palanka. Selon Dini qui peut explication ya batu. Ba ça c'est on ba côté là ki biso. Ba yebaki ndako. Ba yebaki ndako. Donc eza mutu ayebi biso nde ateka ki plan. Ateki plan ya ndako. Qui était soko ke na droite cuisine, ok na gauche chambre na biso. Oleki boye salon. Donc au mona qui était ba ye penza a onde match vers le d'Europe parce qu'il est Europe. Donc juste Serge a commis mercredi boutou ya dimanche. Ba côté libiso. Donc pour dire que mutunda yebaki a pesi plan allez ba côté libiso. Donc voilà. Aki kada pessoa na vida dele ndeka bomoni balaba les apenza nie omona pe mutu ta kozwa kita fanda na balabala te nyonso ezoleka kaka na lopango nyonso ezoleka kaka na lopango. Donc c'est un peu ça. Meu Deus makambo osuka wate. Donc voilà moi kayas na ye moi zelo construction moni aobakisa sima kande makambo zelo kande makambo nangola simeza na po ya bien simeza na po ya bien même carreau ils en a pris à bien. Donc tu peux faire de sorte que aux somba
ozo tinda na Kinshasa, ozo somba ozo tinda na Kinshasa, moi ba caro ya moi ba midèle ezebele. Il y en a aussi à Kinshasa, mais des à la kaka. C'est pas mauvais aussi de les faire. Donc voilà. De ba côté la biso na palanka batu mutu nda pesa ki plan dini kalobaki yango. Ndenge bazalaki donc bayebaki penda plan ya ndako bakoteli na véranda se retrouver na salon tango babimi na couloir bazokende na chambre à coucher bazokende donc bino no boya na ndako abatu te bazomima bino na gauche bino bolingi na droite papa Jimmy azomima bango na gauche bango balingi na droite. C'est là qu'ils ont compris que papa Jimmy azosala nini azobuba bango nde yango wana batiraki masasi ya na répétaka likambo oyo na répétaka likambo mutateka Yesu azalaka pembeni na ye mutateka Yesu azalaka pembeni na ye toboyi na biso te. On peut être la famille mais tozokende kokuta na basi ya mabe mibali ya mabe ndeko na kokuta voyage ya ye boy mwasi na ye to mobali na ye soka azalaka na ye na kopa bakuluna na bekiria bakuluna asali nini aye koteka diske yango wana tango na oloba yaya soki oza na esika na yo éviter kofanisa mutu to batu parce que bato ebele bakota mabele a cause ya mabele mutu soki esa mesani kofanda esika moko boye akobosana ke esika neza ya ye te okoma ntango okolo esika ye ya ye koti jalousie koti makambo ebele epuis soki oza na ndako na yo ozoluwese yaya éviter koluwese na bato oyebi po bato oyebi yaya po bafuto ndako ezalaka makaka diaka ezalaka ka ote mwana belaki likambo boye ezongisa boye yaya zwa penza bato oyebi te zwa penza bato oyebi te soki ba compliqué yaya zela kaka so ba sisi garantie na bango olobika mbama ke biso moto ofanda na ndako ata mutalinga renouveler po so okute na ba locataire ya mutu pasi yaya bakolingala mso ba renouveler par rapport yo kata bonga na mukuse kete biso moko toko fanda tozo luisa ngo lisute. Donc c'est ça. Donc totonga bandako biso bato ya diaspora tonga ndako na de sorte que soko osala ndako munene te osaleli ba annexe soko osala ndako munene te osali ba annexe. Donc voilà bandeko. Donc toza awa mon pepezo le camé. Moi, le yenge à palanka, des fois ça nous manque, pour palanka penza donc to viva quoi. Ce qui n'a ngonga oyo, wana posa na lia pai awa bo so lingo lia pai il faut kende ti na pepe. Ce qui pepe eza to leki kuna ti kalemba doji, mais na palanka ya iza ko tia olukate. Eza ya kolukate, oza na peso lia makala konke so izo mona na ezali, o manga ezali awa. Yaya ata o bankada ke o bosana ke o foko bosana teloko yaya awa o ligablo kende ka winzi. Donc babilo kwana nyonso to et ça la rappelle que moi en pleur quoi moi elenga ofanda na esika ezala ndenge wana po boyebika via poto ndeza la kati oyebi. Donc voilà otongi esika na yo kobosana moi studio na yo te kobosana moi esika te ke oyo ko tshaka biloko no ko tshaba batu. So okuta na complication yaya retire-toi malembe ngata na ya robetela bino masolo na betela kali solo ya bato te. Ça c'est du vécu. Voilà, c'est du vécu. C'est plus que du pétrin. Donc la plupart des gens au bafandi na balabala ils ont vraiment ba jeunes quoi. Ce sont des jeunes. Donc ils ont ba jeunes ba génération na biso. Donc voilà. Yango wana mutu mususa ko chambongo na ye na bilamba, mutu mususa ko chambongo na ye na basaki, mutu mususa ko tshana ba chaussures, mutu mususa ko tshana mabele yaya tango ekozwa valeur okondima te oyo nyonso tu yaya eza lopango moko oyo tu wana bomoni ya roso eza lopango moko. Mais ceux qui arrivent si bino asombaki yango combien à l'époque, aujourd'hui ça vaut combien? Ça vaut des millions, vous comprendre. Sapato ko somba sako ko somba mais soko somba ki sapato il y a 3000 €. Il y a dans 5 ans au teka on a combien? Au somba ki sac il y a 2000 €. Dans 5 ans au teka on a combien? Donc voilà, c'est plus que du pétrin. Yango na bikete nyoso ka makambu ozana balabala wa boye. Donc balabala ya nuit
ata mutu te ya moko palanga ya na elengi ya bandeko. Je vous dis ba cité pe zaka na elengi bon ki songi ezaka na palanka zamba lola ki songi ba fofoker na ba fofokera yaya pardon etika ba sekel na ba vie abato etika ba sekel na ba vie abato vraiment. Donc tu vois que na ba papa na ba mama na bana mutu nyonso alinko yeba vie ya mutu nyonso tu vie ya mutu nyonso tu yaya atoza na posa koyeba te mai grande você sabe mutu akangaka osuki nini tango zalaka awa basenta ki ete yaya ezozaki obligé nyonso kaka makambo yaya. Donc on est là tozaka awa voilà makambo ekomelaki champion. C'était au mois de mars cette année ici. Ezaki na mois de mars cette année ici et puis ça est vraiment pas si bandeko. Et puis ça y passe, ils ont tout pris, les ordinateurs, les tablettes, portables, mbongo, ba carte, tout. Ba zui, ba salle opération pendant 45 minutes à 1 heure. Allez, ba kena bango. Donc voilà. Nazawa. Na osala moi sympa. On va mettre la vidéo peu de solo. Donc voilà. C'est plus que du pétrole. C'est plus que du pétrole. Yango. Bandeko ba bolingo mokili makambo tambwana mokili mona makambo na okende ko luka lisasi wana na filmer pour mona marque ya lisasi yango. Dini kazwaka moko siko ekotaka entre mabende ya ba claustra. Tango bazo kombola siko ndako nde yaka komunana. Totika ngo lokola souvenir ya ko se rappela ka bola mwa nzambe. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Na bolingo na bino. Il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné, ils étaient inquiets. Il y a koyeba la championne en dengeni non. Et où tu ça les pas récemment. C'est pas récemment. Mais dans le cas on a koyebisa bino. Mokili makambo. Muta oteka yo yaya. Échange nango te. Muta oteko. Kande bateka yesu kwa waza pembeni na ye. Donc voilà. Voilà. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Andeko. Oui, bien réseau et à Maurice Arana Bouzo Bamoko. Faut zoa. Il faut y faire la caca. Ah wow. Na fandi awa boy. Awa. Donc voilà. Pour nous avoir raison. C'est plus que du pétrin. Makambo. Tambana mon kilo mon makambo. Qui a enlevé les arbres? C'est Manu. Manu. Les arbres. Les deux anciens, ma tata. Voilà la famille. Des gros bisous à vous. Aimez partager. Et pour ta nit. Hey, mamboy.